Salut la famille, na sur surtout mbote walinga mamaze. Ya famille que les kate tapoter like abonnez-vous massivement dans notre chaîne Abiso Tolobe la santé. Lelo mamaze ko laksa no ndenge nini akolamba fumbwa. Ebele ba ibineni balamba fumbwa te. Naza na fumbwa na ngai, nazo présenter bino na lombango. O ezali fumbwa njungu na nga, o ezali tomate na otonka tomate moko vraiment omoni tomate na nga, eza vraiment mubesu. Et mwamba na nga na somaka mwamba na kisasa na kotia 3 chassis ya mwamba na ngai bozomona mwamba na nga na zana misatu oyo ezali litungulu na kotia na fumbwa na nga oyo ezali mbisi ya kokauka na tie 3 sortes ya mbisi ya kokauka na tie mboto na tie mungusu na tie na njombo donc mbisi na nga ya kokauka na kolambela fumbwa na nga toza na mafuta mbila fumbwa toujours mafuta mbila po yoka goût oyo bano koyoka kisa bapaka na olamba toujours mafuta ya mbila. Restez branchés, on ne vous jamais déçu. Et à tout à l'heure. Awa, na tie fumbwa nanga na moto. Na mai. Nazo tia tomate. Eloko liboso na tie tomate na fumbwa. Fumbwa bataka aite. Epolisaka fumbwa noki. Ndenge balakisa ngai fumbo bataka ai to mona fumbo ebe batemela mama na mwamba ya omoni biso ba besi ngombe mais soko otaka na ai etalika yo problème te mais fumbo normalement bataka ngo ai te po voilà nazo la sabino lolenge biso ba besi ngombe bakolo fumbwa to lambelaka fumbwa o sikoyo nazo tia oignon na nga oignon nyonso faut tia na fumbo bataka nyonso mbala moko restez branchés. Na sisi otia matungulu na otia mafuta na nga ya mbila nyonso na fumbwa bataka nzela moko sauf mbisi mafuta mbila na nga oyo nasalaki na laksaidi no mokolo wana yango oyo nalambeli fumbwa na ngai nazwi 2 kibe magi na nga yango oyo natie nazwi mwamba yango oyo natie comme ça bolanda bien tina suka okomona ndenge nini mama maze azolamba fumbwa fumbwa bataka bitata te fumbwa bataka nyonso mbala moko bongo koyoka goût ya fumbwa botuna biso babesi ngombe bakolo fumbwa toyebi masano oyo alors nazotia mwamba na ngai nyonso tu ti fumbwa na ngai eketoke kolemba na kobalola ngo sima so na sangisi ngo sima na tie mbisi soki te mbisi soko ozopanza mwamba bamwamba kisasa oyo ekangamaka mpenza voilà na tie mwamba na ngai. Restez branchés. Fumba na na tokisi te parce que ça fumbo euti ki ça c'est ça frais. Fumbo ba tokisa so fumbo ba kasi. Mais ce qui fumbo eza makasi te ça sert à rien ko tokisa po aussi sa vitamine parce que fumbo pesa na protéine nango eza na vitamine nango. Alors tant yo tokisa bois ki mai o bois ki vitamine. Nyonso vitamine nyonso ya ba plante naturelle nzamba sali et contact jouaka rôle na kati ya nzoto. Kotokisa fumbo pa matata fumbo eza makasi te yo musano ka kotokisa fumbo. Alors restez branchés. Ah fumbo na biso na tie nyonso na mwamba mafuta mbila tout tomati mai mungwa na 2 kibe magi na nga na tie aite siko tozela ngo etoka bongo na kotia mbisa okaka na kangi fumbo na nga. À tout à l'heure. Awa fumbo na biso yango yo fumbo ebeli mais esengi sikoyo mwamba foto boma po mwamba ya kisasa eyaka bamboma mwamba epanzani te foko boma sikoyo mwamba mpona koganye temps na boma mwamba botala fumbo na biso ndenge na suka ekopesa biso. Merci. Natie mbisi na nga na fumbwa bomona natie mbisi natie mwa epe mai parce que mwamba na fini mwamba sikoyo ebela ekangama makasi te ezala mwa epe soupe po bana ntango bakolia voilà fumbwa na biso bomoni ndenge ezali fumbwa mabaku. Restez branchés toujours. Mai natie juste po mwamba esala nini ebela po fumbwa ezika te. Fumbwa na biso ebeli fumbo ebeli bomoni natie mafuta mingi te po mboko oyo ko inviter mafuta so moni fumbo ebeli bimisa mafuta likolo boy sikoyo sangisa mwamba tala mwamba ndenge mafuta fumbwa ebeli sangisa ngo sina kataki deja moto nazo sangisa kaka po
bomona ndenge fumbo na biso ebimi penza mwamba nguba faut inviter mafuta kalezaki pena olamba fumbo boye mwamba mafuta telemi likolo pona kokima munene ba cholesterol wana nyonso tu vraiment fumbo na biso yango oyo ngalinga tango evanda tema mwamba eza nanu moto tango evanda ekomi boto fumbo eza na mwa soupe esalaka mwa bien. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous massivement. Vous avez une question, posez le numéro de téléphone. Yangwana maman maze toujours na makusa, toujours ba conseil pour na ba papa, pour na bo pikiriki na biso ya nzoto. En tout cas, papa, maman, n'hésitez pas à contacter maman maze si vous avez un problème kamoko boye. Je suis là pour vous, les mamans et ba papa na biso surtout. Voilà.